ya zuka matière likolo tellement que ça monoko ambition et bela bien te omoni bouillon so e beli bien te tomate koki bien te ndeza soupe wana nde manikaza mbanga lokwa girafe lokola za bongo ayeka ka pressé abimisaka eloko aotala testa de santé na été mapeka centre normalement fala za na souci amela miliki amela poto ya soya basangisa na di blé yefa batia na ponde po yese mwa munene mais azoya ko finga sila franchement mikombe yaya to occupé au biso to ta tempête est frappe sagesse ya sila ndezo sala ke sila zo ba trophée nde sala ke asa na shell na iba MU kota ka ba 2000 kota ka ba nini to sa musala te to sa musala ko futa mutu mbongo te po ya ofingilo sila biso to ndibi na biso ke to amikolo siko yoli ngolo zana ngo tala neti nga oyebi franchement na mona pe madame Mikombe azoba lingwele biso soto yebi mobuta suki songo na 79 bana 80 ku bazwate leki na ngaza mwana 80 za na lingwele te mais ye Mikombe lobi lingwele kenati na 89 franchement oza penza yo na bengona dira ma petite information ma be aza mal informé na lobi eloko liboso fala sala remercier maman livre comme si ndenga koma bongo tenga lo ba vérité po na fi est-ce que tant na lo ba na fingi muta sali ke ba ko mo bengela patron c'est maman livre limbi parce que on libanda peut-être que merci na lobi boye na obetaka lycée ça dit les prêts bazaki 10 oye so big saka moko kam tazonga rapport remercier Jésus-Christ maman livre betaki histoire wana tant aussi la que ne ko pesa e ko dédier ba trophée si la lati comme ba femme africaine yo lati comme ba na eto ebité yo mo mi lobela ndo lataki ozomona donc mutu il faut valoriser nzoto na ngapela na teli putati ngapela na teli kutu robe na ngaya wow ya kano makasi mais batali siko elateli ya mutu si la compliqué te asa lo mo ya ba femme africaine et yo pe si trophée so maman livre te ba te belé ba benga ki la patronate na o critiquer te na o loba o eza vérité po awa na o finga mutu te. Vous comprenez? Maman Olive a sali les artistes et comédiens, baye ba pe étranger. Maman Olive a même nani la patronne na les États-Unis. Hein? Oh, yaya. To bossa na toni. Si tendra Sazaki déjà wana, eza déjà délégation déjà assis là. Si la yaki na matanga jour bakende kwa mbome mais tala mamwe bimaki ba monsieur comme belé oh si la mtapesa kimbongo oh mtapesa kimbongo. Yango si là a évitaki au moins une présence si là et alors quoi présence à mutumo bazela pendant longtemps so ba monyoka piu ba créer likambo aye pona ko pesa solution na Congo ndeko na ngai ata ko lingi otonga immeuble lokola ya Sozacom la lampongia ba bébé tika ko luka ba ewana banyo corona ba dépense belé ingénieur Fitou Biako Benjamin a kosalela yo nyonso na mbongo moke o ndako na ngai na somba terrain esika érosion ye kosalela yo construction adaptée na système. Voilà, mbote na ba nyonso bozolanda biso en direct de Bolo Coco officiel. Bonjour na ba abonné nanga Baba Kuko Bagolwa ba gladiateur et bino ba bomisana ko s'abonner, bomisana ko landa ba émission nanga bozara toujours présent ou présente wana pour na rotala ba vidéo nanga en tout cas mbote na bino nyonso et puis merci na confiance na fidélité o bopé sara Dorcas Bolo Coco Abakuka vie merci na bino abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolo Coco officiel. Les ali chaîne Oyo me melarabino toujours actualité surtout pour na baba Kuko na bagoloa tous ala rawana pour na melarabino ba actualité marambo ezali ya solo boyebi ke chaîne no le côté les karaté chaîne no yo ba mythomane ba les kaka. Un grand merci à Sam Coucou, les nécessaires, Moté Mabatou, ya Mama Aimé Coucou, à Capo Platini Menga, Mwana Tchangouya Solo, à Tipe Bokana, le rayon de Bruxelles, Balobia Zalaka Moko, Tipe Bokana, Moté Mamoutou Moro, donc, Azalarami Balete, Bazalarami Balete, Moko, Tipe Bokana, le rayon de Bruxelles, merci à toi. Un grand merci à mon pasteur, l'apôtre Bilingandou, et pourquoi pas aussi à.
le nom m'échappe, Papa Yoshua, le président de tous les Abakouko. Merci à toi, merci à toute la famille Bolokoko. Merci Nabino Boza et Belé. Et en tout cas, merci Lelo. Et Zali, toute première fois, tous un Miss Lolo, na Bolokoko officiel, na lobi na Rosepelisa, ba abonné na ngai, na Rosepelisa. Babakou, à chaque fois, tout n'a Dorcas. Pourquoi tout le monde a misté dans le baranabino bosé? Là, il y aura un temps, aux alana mis, le temps, un peu sami, il y aura un mis, malgré tout, déjà zobima. Mais tout zong ici, pour te bêta, ma solo, te bêta pembe, dengue, sengeli. Dieu de Dieu, sorozana d'accord, fungole la caméra, bande roba moni la Miss Lolo, mais er aux autres la Miss Lolo, Dieu de Zola Miss Lolo, colotina c'est, er aux autres la Miss, kendara mort na tempête. Et aux autres, la Miss, Kenda, la première épisode, deuxième, troisième. L'autre, quatrième épisode de la tempête. Tobo Sanate, Miss Lolo, bonjour et bienvenue. Bonjour Dorcas Bolokoko, merci beaucoup. Bonjour Naba Bonenio, surtout il y a Dorcas Bolokoko. Donc maman leki yeyoa, babi maman leki ya babakouk, mémé de tous les abakouk, maman leki ya Sila Bissalou. Bonjour na ma fille chérie, Sila Bissalou Pomba Sen Bekam l'impératrice, Sila Manga Mofoude, Sila Nene l'ivoirienne, Docteur Sissi, babi Songambeli babi Tarali Kofite, l'impératrice, la légende liko na maman ba trophée. Est-ce que yozui? Pole luka malamue, kombo na e monanite. Pole luka malamue, kombo na e monanite. Kombo na e, tomoni yangote, na buku ya batrofe. Tomoni yangote, kombo na e, tomoni yangote, na buku ya batrofe. Tomoni yangote, Mbote bele na isho koko la patronne network mama ba championne ma maman chérie garde akidinda mama oya yemba kabanzemo eza ko édifier mama prophétesse oyo penya zo sala misala ya nkolo envoyer ya nkolo penya yeyo tozana ye mama moko so okuta na yo zu bénédiction pasteur nanga José Kanyeba ma maman chérie na pesi yo mbote gros bisous à toi Kongolo Mujana mbote bele na ba onyo so balingara biso baleza baku ki ya monde entier na yebisa bino kabu. Ba émission ezo salama pour ba déstabiliser tempête. Maintenant yeb sabatu boy. Total la histoire ya Brésil. Ba meka ikanda nzambe laksi bango ke akabola gloire na ina mututi. Tempête ekoti batindi mikombe le démon a ko déstabiliser tempête. Batu nyonso tu o bazwi mbongo. Ba pesi mikombe pour a déstabiliser tempête pour a finga mamsila. Biso to yebisi binoka boy. Il fait grâce à qui il veut. Nzamba sali ngolo na elikola sila. Ngana isa batu boye. Théâtre c'est Sila Bissalou. Soko zo sala théâtre, faut dire que je fais Sila. Soko sa musique, il faut dire que je fais Ferregola. Parce que batu wana mi balé ba na sagesse d'intelligence. Baza ba intello. O nzamba tieli biso kat na monde o. Sila longoli biso na ghetto, musique ya faire longoli biso na kat ya ghetto. Donc même Sony musique on ba théâtre ça Ferregola, dini disque d'or. Il y a l'album nini parce que l'album n'y a surtout à faire et betaka. Le barasso rosa bakouk te sert faux à la Gaulois. Donc ngas qu'on a n'y sombalé. Na Gauloise, na za bakouk. Donc nazo soutenir Sila. Nazo pes, na pes ça va tout conseil. En tout cas, tous à la focaliser na tempête. Premier épisode de Kotaki, deuxième écoute dimanche, lobby mercredi, et lundi et Kotaki troisième, lelo quatrième. En tout cas, oya rataki première, bandela. Objectif na biso zaka sanka biso soto yebiango baleza baku président Yoshua en tout cas na osenga boye tant botala Sila botali SB boye pe na ba chaîne na biso bato to sala musala pona Sila ba benga biso mikala biso ndima mais biso to soutenir Sila pona savoir faire na ye to linga ye sans plaignant et puis ndenga zana ki na mayele na ifo biso to za pemel poto ko mape mayele bo bengi biso bazo bato ndimi bo bengi biso ba mbwa to ndimi meto yeb sabino ka elo moko biso tozane na besoin to sa musala maloba eleka musala na ebele te mais musala nde eleka maloba na ebele boye la biso te mikombe aya ko finga posima botala asala ke lote rien si la mwana nzambe bokoka ete. Merci beaucoup à Miss Lolo, merci à Berado Prince des Amunda, merci à Dorothée Ferré la mère de Berado, merci à toi en tout cas, merci na bino ba union sur la minute bovan disco. Et monsieur Ebani, on est avec introduction avec Miss Lolo. Miss Lolo, moi, je retourne à santé Zati.
pour santé publique de Jésus monde. Santé za bien makasi, santé en tout cas santé za bien. Na ba maman ba bako ba sala nga na bo sono pesa maman na mbote vraiment permettre nga maman Yvette Pemba na pesa mbote belé maman Elimbizi maman atinele so balinette na ba ay bi ce kinga maman en tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup maman Afi Maemba merci. Vraiment bo songer na biso parce que bo considérer biso. O moni som takabelo ata maya pamba c'est qu'à considérer yo. O ko ne peut pas place mo bo leki o sengi mai bata yeto pia itam ta ferry et alobela si là ba peut sauter. Même mouto a raisonné ata na mai il faut qu'à remercier. Donc na pesi no merci. Lelo il y a des donc babilo ko ça. Lelo to keka na Bible. Na bimsa na téléphone. On a ni prophétesse. Elle est ok na Bible. Il fait grâce à qui il veut. So nzamba salinga ngolo ata lati boudor kasi nzamba salinga ngolo yo boya ngapwani ayaki pona batama be ayaki pona batama lamute so nzamba ayaki pona batama lamu memo kilio alinga atika lola ta okufa na sena moyo ami comme ça il sumu ponga na otobika abi par ses meurtrissures nous sommes sauvés par son sang précieux que nous sommes guéris donc nga ndena zaboye na mona nzambe mutata kokolo ba nyonso me nzamba okontenga mwana. Voilà, merci beaucoup Miss Lolo. Toujours le bela ezali actualité, maman eza s'est passé na théâtre na biso Miss Lolo si la bisalou ba Suzy Bantu akufi to moni si la bisalou une fois na matanga Suzy Bantu. Ti ba kunji si Suzy Bantu si la tikali komona na te ni délégation na yo ezali atabino ko ya ko représenter si la bisalou SBimo. Tata moi si tendra Sazaki déjà wana, eza déjà délégation déjà assis là. Si la yaki na matanga jour bakende kwa mbome mais tala mamwe bimaki ba monsieur comme belé oh si la mtapesa kimbongo oh mtapesa kimbongo yango si la a evitaki au moins ni présence assis là et alors quoi présence à mutumo bazela pendant longtemps so ba monyoka piou ba créer likambo. Faut te protéger si là, aza légende. Ozomona, mutu so aza légende ba protéger raé. Tant aussi la zo ba no mona na air nyo so na ba matanga. To ebite na nyonga ba oyele poison. To ebite oya obwa kele malade to ebite mutu nini pa oya obeta ya te loko na sima mukongo to ebite. Mieux vaut biso moko ba tolobela kaye, mieux vaut biso moko ba to soutenir kaye, to yaka ba matanga to représenter kaye. Na ndenga mabete ya. Azaki akenaki bakongo, trophée kangali puta ba pesa ki nini trophée donc fallait qu'il y ait trophée on a pas remettre on a fila parce que si la ta ma putate ya la ta ba photo ko ta mutaba ya ba jupe pantalon mais ba pesi si là au moins ici là azune trophée à la tene li puta pe gravité a tori sine tête que modèle libele monana a la tine ka li puta na ya bubu au moins a tori ne ka mode popo na li puta mais tanza menega salaka bango batali ndenge mutalati et la mana e bombie bandana kingo tina se siko yo lati otiki libele polele ba pio trophée ndeni. Si la lati comme ba femme africaine, yo lati comme ba na eto ebité, yo mo mi lobela ndo lataki. Ozomona. Donc mutu il faut valoriser nzoto na. Ngapi na teli putati. Ngapi na teli kutu robe na ngaya wow. Ya kano makasi. Mais batali siko elateli ya mutu si la compliqué te. Asa lo mo ya ba femme africaine. Et yo ba pesi trophée. Et on a pas souka problème. Ya problème yo asombaki. Wala sou pas sombi. Eh, te si la somba kaka. C'est que si là, on a belé. Comment tu fais on dira kaka yeto le barapé vérité Miss Lolo. Et ça corruption t'es ça ça là. Ya. Au moins ici là na. Et ça nous a même temps tombola. Azo respecté, je suis un 8. Tout temps on a non. L'élève Koinda, Bongama, like Abakouk. Au Tcheba jamais belé pour la Miss Lolo. Première photo de la Boloko officielle. Dieu nous dit ce papier mouchoir pour Miss. Si l'azo respecté, je suis un 8. Voilà. Et je suis un 8. Un 8. Je suis un 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, naeb ça va tout bruit. Si la nana nous a Nzambia, assemblée na Philadelphie. Omoni bunda o yakota ki ya 21 wana.
bunda 21 bakote na fin de l'année. Kokota bunda ko bima Dubaï. Kokota bunda ko bima Nigeria. Kozonga na ye domination omona ki ndenge esalaki makambo ndenge pataki to longwe na domination to yaki na réclamation to ye na tour de Babel lelo to ya na tempête et puis ma révélation et puis ndenge zaboye tempête si la tanga beti tempête est beti na Brésil donc sambaza sima maloba mosali na ye Bible lobi confie-toi à l'Éternel et à ses saints serviteurs vous réussirez. Oso comprendre si la se confie en Nzambe a se confier na ba ses serviteurs yango Nzamba za ko tombola ye eza magité oso comprendre eza liboko Nzambe loboko Nzambe ya mukusete po sala likolo sila Dorcas ndenge yo bandeki kala na lelo anemote expérience ya musala nde komisaka mutu sage Bible lobi l'expérience balobi adage lobi l'expérience m'a rendu sage tellement na message na Bible na kotika na Bible l'expérience m'a rendu sage mutu soka comme une expérience a comme la sagesse mususu tala ba film si la tournaka na ba film ba basala la plage au monde différent différence c'est ça makasi si la zo sala loko ezo pesa ba conseil azo loba makambo ezo ya tempête ya ngwana na Brésil bata Brésil ba komolela tuka kinzambe nzamba lobaka muta tuka été même ko blasphémer contre le Saint-Esprit eza les sous moko okota kutu lola te osomona sagesse ya sila ndezo sala ke sila zo ba trophée nde sala ke asa na shell na ba MU kota ka ba 2000 kota ka ba nini tout ça musala te tout ça musala ko futa mutu mbongo te po ya ofingelo sila biso to ndibi na biso ke to amikolo siko yoli ngolo zanango tala neti nga oyebi franchement na mona pe madame Mikomba azoba lingwele biso soto yebi mobuta suki songo na 79 bana 80 ku bazwate leki na ngaza mona 80 za na lingwele te mais ye Mikomba lobi lingwele kenati na 89 franchement oza penda yo na bengona dira ba pesa information mabe aza mal informé azui na imbongo a préféré ali na imbongo mais azala bien informé te or ngati nga bona analyste investigation so na lingi na sala neti likamto ba pesinga matière ya mutu na kenda kanano na sala ba investigation na yeba eza ndenge nini ye azui ka matière likolo tellement kaza munokolo ko ambition ebela bien te omoni buyoso ebeli bien te tomate koki bien te ndeza ka soupe wana nde manikaza mbanga lokwa girafe lokola za bongo ayeka ka pressé abimisaka eloko aotala testa de santé na été mapeka centre normalement fala za na souci amela miliki amela poto ya soya basangisa na di blé yefa batia na ponde po yese mwa munene mais azoya ko finga sila franchement Mikombe yaya to occupé au biso to ta tempête est frappe. Distraction zate. En tout cas, merci beaucoup Miss Lolo. Distraction zate Miss Lolo affaire il y a $500, $400, $20. Pourquoi si le bissal a luki ko doublé baninga, ko paye ça $500 à contribution. Or que basenga ki $20. $10 pour na kokodioko, $10 pour na souzi. A koko paye ça 20 donner ici péchant à pesinae. Te problème est zanine. Omoni Dorcas. Batala no message la mutu et puis ndengo zala na mutu si la paro ko pe okunda suzie moko oh mi na ebisio baba ku glolendo likabi te lolendo te toi na il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est fait pauvre. Oh pardon sinon ngami kolona comme lingara Bible. Oh soke ezali eroya soke nanya tumboli Miss Lolo yebi wapi oh yesu ami komisi lisumu po biso tozwa lobiko ami komisi pauvre po biso tozala na richesse siko so si la pesi neti $500 eze po suzi film a suka tourner na domination na SB ozomona si la talibo nde bazalaki $500 eze lote par rapport ya vie ya mutu akei suzi ba douceur na wana to perdre ngo batu musu ba force en nature koleleza ko jouer te ya yanga na isa batu koleleza ko jouer te incarner des rôles na yonde pesa batu message okolela no bokoti na mawate
$500 si la lolendo. Si la lolendo te. Si la mwana. Si la za mwana nzambe. Si la nde aza mwana nzambe. Bolinga ko défier ba tout ça bomoni mutu kuna tie 400 bino ko to boliki bota 500. C'est bon bodra peut-être un problème on est dans ninga solo. Pardon, hein, verset biblique on a au Luka, na ziango teme ezali. Ponga penende na zabo nzamba olakisanga ngoka ke zonga. Oso comprendre. Donc si là atalaki ne bazala na souzi. $500 c'est rien du tout Dorcas. Nabo moibo so si la okabela batu musu kuba 500. Bo siko pona ndeko na o yakiko tourner na kata SB apporter ki 1+ pour domination pe tala ma po ba mone pe longia souzi ba fana souzi pe batala ki. A juste $500 a tie pona ndeko na ye. Ayako tiango te pona orgueil. Mais batu ne bani ba provoquer ba comme songo ke si la tiaki pona lolendo. Non, ce n'est pas bien. Et là tunaki o kuna tie comme essayer à 400 pour y bika la patronne à 400 si leur bitenga fenêtre dépasser siko te atuna écouter kutu mutali boso tiaki ezaki ye si la te nani la patronne a tiaki 400 après ça qui poba mbomé ozo comprendre mais après ça qui poba mbomé parce qu'on a liste à cotisation comme ils ont qui mbongo ezaki poba mbomé mais cotisation de si la mutatie 500 si la mutatie 500 c'est 500 Miss le éclaircir na batu lelo parce que ngana zo lo balikamu ndire batu bazo tchanga tembe. Est-ce que tout sera batouté parce que les gens qui nous suivent dans Arabiso bazara mabomate bazara pa kizengite ba yebi ke sika o makambo eza ba yebi ke sika makambo eza te relation nini na minute to lo bela si la biso la zana na la patronne bazala relation ya bane lombe ba joua pas président lombe ya ba collègue de service babota masika montagne mutu na mtaye ti bakutana na groupe lombe bakomi ba collègue oui mais obi monga la comprendre te bat baninga ko se familiariser makasi te to bande côté de tozala wana to bande côté toza ba collègue de service to ni bato basala na ba SNEL na ba régie des zones na ba société musana ba koma bande côté ba benga na ka collègue si on a besoin de théâtre net to comme ça qui net to bota matata ma maman moroté to kutani na musala to sa musala baza ba collègue de service ba kutani pas président lombe ya ki akuti basila bazaki déjà na ba irsil bazala déjà bana lombe moi le lombe liboso ya moi c'est ça sila. Merci beaucoup à Chouchou Nanyota. Moi liboso papa linga makasi prééminence beta tolo nango to tala to lobelaka to kene nango ndenge sengeli tozongi na anniversaire ya la patronne na kati ya église a remercier si la bisal na xil péchanga mais ba collègue mususu kaka ya bango wana ba déclarer balobi comment penser kaka na si na xil tandis que ba te belé ba leka na chaîne na ye o ya koki ko remercier bango wana na lobi et lo kwa liboso fala sala remercier maman livre comme si ndenga koma bongo tenga lo ba vérité pour na fin est-ce que tant lo ba na fingi muta sali ke ba ko mo bengela patron na sema mo livre limbi parce que ko libanda peut-être que merci na lobi boye na obetaka lycée ça dit les prêts bazaki 10 oye so big saka moko kam tazonga rapport remercier Jésus-Christ maman livre betaki histoire wana tant aussi la ko pesa e ko dédier ba trophée au moni tant muta longolio na kata galère muta longolio na misère muta commission la patronne faut la toujours reconnaissante nyonso il faut tanga komoni na munoko ozo comprendre so maman livre te ba te belé ba benga ki la patronne te na o critiquer te na o loba o eza vérité po awa na o finga mutu te ozo comprendre maman livre sali lelo artiste et comédien ba yeba pe ba pe étranger maman livre même nani la patronne na les États-Unis hein oh ya to bossa na toni au monde États-Unis pour na mutu si la saela ni remerciement après ça si la ezani ndo yo jouer na chaîne ah maman irano kutumta banda chaîne wana bakenda abachaye wapi ba remercier irano oh totika bilo mususu totika bilo mususu wana za siko linga se racheter so bosolo la raté yom to bandaki okene ngoka bongo oh mutu asali ke yo lelo ba ko bengo la patona c'est maman livre lembe to bossa na ngote
remerciement mérité ni maman Olive maman Olive nde mutu fa zo remerciement na si la théâtre ka si la vanda si la a besoin merci na été aza besoin na ngote yaya reconnaissante quand on a besoin ya merci wana te okoko pesa mutu merci mais la kati ya motemo linge te wana za merci mo ya mabe to boy ba hypocrite o comprendre 2023 to boy penya ba jida ndenge za boy mutu oyo fallait ya remercier penya lo ba merci soki lelo nga na komi boye eza grâce ya mama oyo eza maman Olive bata théâtre belé faut ba remercier maman Olive ebele bayeba ki Dubai te ebele bayeba ki bijou na matoi na bango te ebele bakenda poto la bamona ba poto pona maman Olive mo fo ba vanda ka penza ba pesa maman Olive merci première dame honoraire tala oyebi mo refo o bona pe grâce en tout cas, maman Olive, remerciement, il faut épée sa maman Olive. Si la bissalu a besoin d'un côté, on a peine mispe, on a raison, on a peine qui n'a pas sens. Est-ce que si on a besoin de remerciement, batou? Si on a besoin, il faut remerciement maman Olive parce que maman Olive va faire que yo ba bengayo la patronne. Le lo va confirmer mouto a finir chaque jour attaché de presse. C'est-à-dire que yem tatinda raya finga kasi yo pe tamba mona ki okanga photo na mams. Ba komela mams ba yebisa yo. Otika ko finga ba. Non, otika te no finga ra. Bon biso est-ce que biso neto za biso finga to lo ba vérité. C'est vérité na ko finga za bilomi balé différent. So lobi na mutaza mi kombe les demo za ozo finga te o lobi ndenga zali. Ozo comprendre. Ye muta finga ra sila ba confirmer attaché de presse que yem tatinda nani a finga sila. Très bien. Neti na minute oyo. Mi komba vandi abandi maman ko finga so ba lobi ko botaka te est-ce que ça ba fingio so ba lobi za na lingwe est-ce que ba lobi ba fingio parce que tu as beaucoup de maris oyebi pluriel et banaka na deux plusieurs même pluriel et banana des choses so ba lobi Dorcas oza yo moko te so ba tie plus miss lolo et comme plusieurs parce qu'elle a beaucoup de maris. Si comme ça, tu as mi kombe, aya bimisela biso mi bale oya lobi ke si la za mi bale belé, aluka moya ko bota. Si la bota te, ya zo bota te. Abina aja si. Patron sa bota. Tenante. Ah, ya boni boyeko. Flash eza flash aller na flash retour. Eza ke lo moko. Flash aller la flash retour et que de modèle moko. OK. Match eza nil biso surtout. Obi zéro na mathématique ponga mathématique ana na yeba nga ngote. Nga français kan ni nazala makasi. Flash aller na retour eza lo moko. Eza te ke koto flash aller et que sali nil koto ku ne pesi 1. Nyonso 0-0. Ozo comprendre. Parce que tant on lobi que si la zana mi bale belé, il faut mi komba ko bimsela biso bi bale mwana biso. Ponga maman na ye. Nazo reconnaître que moi nga plaisir mari et puis mari et ça mo balo à Bali. Parce que quand on dit c'est une femme mariée. So babi c'est une femme mariée, c'est que ba parents na ye ba liam bon à libala. Tango ya lobi que elle a beaucoup de maris. Beaucoup de maris wana fois ko bimisela bisango. Dede mi comme balobi nini. Depuis maman Olive ya na monde da biso artiste comédien, artiste ba comme ba kokufa. Mama mikombe yo koko episa biso ndenge ke bana maman Olive ya artiste ba koma okufa yo koza na nini na mwa likanisi nde to koma okufa okoza na likanisi wana pourtant yo zolo ba ke depuis maman Olive ya na réseaux sociaux na monde d'artiste ba koma okufa et puis pour échapper mokie alobi ke ba koma ke banda kwa nganga so liste bimi ba soki balimba ke ngakati ba kinanda kwa nganga po bazwa bakombo wana basanini te wana échappé alobi lisusu bata théâtre ba oluka baboma ada ilunga na la patrona lokola bata théâtre ba olinga baboma ada ilunga na la patrona lokola manika yebi bango il faut ya obimisa bango azala biloko 4 si la zana beaucoup de maris maman Olive banda ya na réseaux sociaux comme oboma batu artiste comédien soki liste linge bima ba kenanda kwa nganga po baboma baninga et puis balimba boma ada na la patrona biloko wana nyoso mikombe foye la biswango ayana ba preuve obi mikombe wa za vraiment fi des problèmes makasi ndenga zabo chaque mardi vendredi ngana donc si yam sou vendredi ko vanda boke ya mamutu poko telema na chaîne mais ya na ndi ma présenter libosa procureur et puis ba bende matoi na likambo ko finga batu obota ate nzamba mystique
nzamba roboma mboka mobimba pona sila bota raté akobota momo ya monika kokobota te ya lobi ke na âge sila ndenga za na lingwele a série 7 il faut za déjà na bana bota na âge ya 90 ans natanga kutwa histoire na ya Sarah te mais natanga histoire ya Penina na Anna natanga histoire natanga ki obutu mobimba Samuel nazaki na Samuel 1 Samuel ezara likolo boyango après Ruth 1 Samuel toyaka a donc Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne, c'est le. Na place tos a musika nini tokene musika te. Anne ye awa. Comme il restait longtemps en prière devant l'Éternel, et Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'attendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Elle lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Awa, Toya Awa, dans le cours de l'année, Anne 21, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle: je demandais à l'Éternel. Donc, Madame Penina, Tobenge Penina, Madame Penina, yo mutozo tuka Anne, Anne a moi ça ma bondeli. Au moins même Rachel. Rachel, nzamba frappa qui est na stérilité. Pour mo bali na lingaka makas. J'ai entendu des cris dans la maison de Rachel qui pleurait ses enfants avec des cris de l'âme. Attention, c'est ce qui est arrivé dans l'église des dieux vivants. Oh, le roi de Salem, apportez-nous la paix. Rachel, azaki mwasi ya Isaac. Oyo batindaka bakende ko bala. Mais Rachel abandai ko bota te. Nani Rachel abandai azaki mwasi ya Jacob. Abandai ko bota te. Nzamba frappa qui est na stérilité. Même mwasi ya Isaac, Rebecca azalaki ko bota te. Basala soki 12 ans ba bota te. Maman nanga même docteur na minute so baloba sous na mutute que tu es stérile. Ba comment oloba ke oza na manque ya fertilité, oza infertile. Maintenant oyebi se loko moko. Omoni nzambo abotsa Sarah na 90 ans. Nzambo abotsa Anne. Nzambo abotsa Rebecca nde nzamba sila. Sila senyo teke asali communiquer teke na oluka mwana. Tangu sila obala au moment où porter sila obota. Amen. Eza lokwa biso ngana yonde ba senta biso. Nga ba senta nga yo ba senta yo. Yo ba senta papa baba Jonathan ba senta papa Biandonga ba senta pa Soda. Nemona nga pe ba senta nga. Siko sila a garder penya bo jeunesse na ye a boy na ye ba kamako sente. Penina Kieba na sila. Kieba na sila. Na sima Samuel ana bota kabaleki. Même na sima Jésus, Maria bota baleki à Jésus. Malgré ba comment la Bible était, mais ba bota baleki à Jésus. Yom tozo finga kaka batu ke baza ba stérile. Omoni zamba lola so le ba frappé, am so rozo ba na so twana. O tout qui sami ozo qui samite ba baninga. Si la asala ga bezte aza beziste te po yaro kotsa sila ga katsa buzoba osomona sila leki afingi mutu sila finga bate me Penina yo komo finga na oka sila merci aza pe ba futa ba bila patron na mto futa ba mbongo wana yaya basa misatu batu misatu o ba pese mbongo donc vous vérifier pe
apoto vérifier te ba finga mwana biso to vérifier ba misat. Merci beaucoup, Miss Lolo. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Hein. Nous avons autant ébélé aux Obimanayo et tant ébélé. Voilà donc. Vraiment, merci beaucoup, Miss Lolo. Peut-être au cours le Banababakouk Nini. Pour Babakouk Baza blessé. À chaque fois, on a Baza au finga sil. Et ça, on peut savoir on passe na mutema. Ba misu bako ba yuba tia ba mbongo na bango anje ba kumukanisa ba. Te. Biso to abala nzambe. Justice à nzambe nde ekata likambo. Bible bisi biso il est le juste juge. Omoni nzambe so alobi akata likambo. Tala Bible bisi biso na eza na ba verset moko na tie na stati nanga. Vraiment lo senga pe bato baza ba minanga bazwango batala. Omona ndenge Bible zo ebisa moto. Remets ton sort, et dans la psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Awa toye awa, na verset mususo na tchaki, ponga d'habitude na tanga mingi Bible na butu. Awa na toya na oasuka. Pardon, cher internaute, bande kwa ya Dorcas, bolimbisanga, balandina bisa Dorcas. Les méchants, na psaume 58, verset 4. Or, ndenge méchant abimala libuma mama na yi. Nzamba yeba ke muto aza méchant, muto yo aza menteur. Les méchants sont pervertis dès les seins maternels. Le menteur s'égare aux sorties du ventre de leur mère. Donc, verset biblique yo, et Nikolobanine, Batwa mabe. Bazala déjà pervers. Dans le cas de l'Ibouma Bapara, t'as la Bible que découvrir. Et l'exhibition de Bamécha Bazalaka. Et puis, Mouta le Kouta, Azala regardé, ko Bimara Zobi Malalibouma Mamanae. Au moins, que Mouta le Kouta. Maniké. Penina. Yo. Tanga Psaume 58, verset 4. Et ça, Psaume Oyo, yo faut méditer sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Miss. C'est comme une souka et bambo tenayona balandi. Merci na batutu balandinga dans senga bo s'abonner ba obolinganga passage nanga na chaîne na biso ya Dorcas Bolokoko ezala inapercité na mona ta moi 2 3 4 5 6 7 8 na 1200 personnes bo s'abonner awa et ça nga vraiment bien et ça nga bien makasi ba les abakou nga na sabino ka boye to se focaliser na tempête film ekoti. Le quoi film ekoti ba komo luka makambu ta ba ke ozwa ti mikombe po ayaka ko finga mams biso to tsaka mabolongo na se to bonela pona mams na lobaka ngo ba osala complot na lobaka ngo une fois ba tu so bala na ngai bozonga na émission wana complot pona mams na lobaka yango tala lelo e komi omonana ba te bele ba bane ko kene pe tinda kwa nganga na yebisi bino boye bobondela pona mams aza combattu. Biso nyonso to bondela pona ye nzamba sunga ye. Oyebi succès élévation et akaka na bitumba. Alors soto tiki ye moko bango baza ebele. Biso mezo yebisa biso bazo sala nga bitumba mais ngai na zong saka bien. Ba obundisa sila mais sila zong saka bien. Mbote na mama Elimbizi, mbote na mama Chouchou na Nyota, mbote na mama Yvette Pemba, mbote na mama Fimayemba, mama Zozo na Inde. Mbote Belé na président Yoshua, les abakou qui a monde entier, boz ala toujours branché scotché na ba chaîne na biso. Voilà. Oh ya biso, oh boyebi ki ya biso na batu na bino, boza scotché wana film ezokota na pokwa, boz ala distraité, mi komba ya ne ko finga to répondre et sauter. Merci beaucoup. Merci beaucoup Miss Nandingo Ndimaki invitation na biso. Merci à tous les abakou que likez vidéo, partagez, commentez, tout ça va jamais belé et reçoit la biso bien Nandenge ya Kosakanate. Merci beaucoup à mais le nom m'échappe. Merci à 3 fois Mobali, à Balobi Ouéa, les pailles 3 fois Mobali depuis Istanbul. Merci à toi. Merci à Bagoloa, Gladiator, Babakou, Kabino Nyonso, Chouchou na Nyota, Balobi, Mama Zozo na Inde, na Lingi Bino ya Mingi, like, partagez, commentez. Merci à Dieu Diaso derrière la caméra. Merci à Bande Nyonso. Oyo Bozo Kilibakou ya Kolanda Biso, Tokutani, à la prochaine. Bye bye.